Président Papa Tshisekedi kotika Melody akunda mawa te papa. Yoka mawa ya mwana na yo. Melody aza actrice ya mboka na yo. Papa Tshisekedi kotika te Melody akunda ma awa lokola nyama. Toza mboka bana na bana ba famille eza te papa. Nasengi na obolimbisi. Nasengi no bolimbisi. Nasengi no bolimbisi. Mema ebembe Melody na kini papa. Sala tu balela na Kinshasa papa na ngai. Ede Melody ata ndenge za kufi. Ndana tunatonga bachaki kotongoza. Yango wana 21 abalobi kepe mananda kutana yo pe mananda kukaka la makonde ni. Natala kabo i telefone sonne na ba 4 euros mila chiki. Kana sengi Papa ambassadeur Utika bisote Mama première dame oza mama bana nyoso Kotika Melody te atwala mboka bapaya ya kisi kute mona na kite ebongo ya kokunda ye ça nous sont pas si macasse parce que l'autre est Melody ne l'a pas fini à 4 heures du matin dans la matanga ah on a pas Melody on t'a vendu les autres ça la passe Abel macasse Melody a battu Nasengi no pardon Bobunda Melody akende akunda bana Kinshasa otika bisote awa na moni pasi nasimbi tufi ya muninga na ngai na longoli tufi tokomi tina suka to perdre Melody eloko kana sengi mama première dame papa président ede biso Mena sima ya kosala biso pe liweza na sima ya liwa totika kabande Toeli susu na oyo etali Fondation Madeleine. Fondation Madeleine alobi ke yazo sunga ba orphelin. Nzambe alobi to bwaka na mabele ya malamu po ekobota ngo. Fondation Madeleine eza kosunga ba orphelin. Eza kosunga ba orphelin, eza kosunga bato bazonyo ko mpe bato apasi. Les fils kata $1, $2, $3. Neka nzambe ya kopambola yo oya osunga bana wana orphelin. Fondation Madeleine esami uta États-Unis nde siège nango eza awa na Kinshasa. Tutu akoyoka message oyo kokanga motema te. Lona na likolo mabanga te. Olona na likolo banzube te. Mais lona na mabele ya kitoko pamba te nzambe pa kokanisa. Kongo tozana avenue Bangamelo numéro 7 na commune ya Lemba. Sunga orphelin na $1 na yo, na $2 na yo, na $3 na yo. Bongo soko tali okomona ba numéro na biso ya compte. Numéro ya compte eza na C, pe tozana Orange Money. Bible lo biboe, loboko oyo epesi ya mususu eyebate. Que Dieu vous bénisse. Bino batunyoso, bozotala pe bozolanda biso. Merci. Sont venus pour honorer notre mariage. Oh, Melania, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili oswili bala, sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswili bala, sina nguya na ye. Kasi omona kete azuwa ya ye mosui oye kokela Eva eleka kimalawe elibala yango nde esangisaka bato emakwela esimba minanza lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye elibala mokano nanza elamba olati lelo ya pembe elembwa po santu
Boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, c'est le boutique. Tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Nous avons encore la bureau sur son baya. Aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fais des tenus, tu vas pas moucher en Australie. Non, non, pas habillé poudre ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Mwana mama kobuka te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo okokuta basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te poto kiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo. Yo jeune garçon mo kaka moko olemi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la prostate. Awika renforcé spermatozoïde. Iba pour la colisanzoto ya papa. Arariro pour la infection. Ahmed azo soigné. Dr Ahmed azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour maman. Mais na comprendre ba nouvelle na zo ka vraiment za solo za lokuta maman. Eza solo. Ça lui saute pas makasi parce que l'autre yé média. Le dit le lokuta na 4 heures du matin. Toza na matanga awa na ba melodi. Ota vanda. Ezo sala passe. Abeli makasi melodi ba kobela prenza masuka kuma kile bien. Subitement lobby a bêti sous son régime à na l'hôpital l'hôpital on a fait la 4 heures on a eu baiko bébé na 5 heures du matin na baninga kemere dia kufi a toza na ndako na tete na elle font tete biso na continue awa avant na badio ina lupango ça o nini lelo kana sengi papa ambassadeur utika biso te. Mama première dame oza mama bana nyonso kotika melodi te atwala mboka bapaya ya kisi kute mona na kite ebongo ya kokunda ye famille eza te toza biso bana na bana eloko na sengi papa nanga mokonza mboka botika te melodi akunda mawa nasengi bino bolimbisi nasengi bino pardon bobunda melodi akende akunda bana Kinshasa botika biso te awa namoni pasi nasimbi tufi ya moninga na ngai nalongoli etufi tokomi ntina suka toperde melodi eloko kaka nasengi mama première dame papa président ede biso ebeba melodi ezali
na la morgue na hôpital général tozali awa kaka libanda papa sunga biso ebemba Mélodie ekende batrice nyonso botika te moninga na bino kundamawa ebembe kokundama sans honneur na mboka bapaya mbongo akisi ezangaki ebongo ya kokunda ye. Merci maman, bébé goza émotionné à la fin. Zamba kosunga. Na sûr que famille na ye message ezokoma na famille artistique na ye et puis na gouvernement ya mboka na ye. Message oyo ezokomela bango. Donc à la fin Zamba kosunga. Toujours maman. Bonjour maman. Pour se présenter au Landa yo baïba. Alaza artiste la reine Toulouma. La poêle noire. Ce message n'a pas 6 heures. Quelle mélodie à vous. Répé awa. Les avons passé. Les avons passé. Ce temps où Mélodie est malade, bino bande renaye artistiquement. Vous savez qu'au courant. Personnellement, on a un sac. C'est la maladie. La maladie, il a pas été. Au on a rendu ma belle à 6 heures du matin, la papé chubélé. Mélodie a confié. D'accord. Donc, maintenant, au Senga, la libota na bino ni. Au Senga na gouvernement ni. Parce que Mélodie, elle est qui m'a taillé banaki. À cela qui fierté, il y a art congolaise. A servi à qui peut mboka na ndenge na ye na osenga premier na président na biso RDC président papa Tshisekedi kotika Mélodie kundama wate papa yoka mawa ya mwana na yo Mélodie aza actrice ya mboka na yo papa Tshisekedi kotika te Mélodie kundama awa lokola nyama toza mboka bana na bana ba famille ezate papa na sengi na obolimbisi nasengi no bolimbisi mema ebembe ya Mélodie na kini papa sala tu balela ye na Kinshasa papa na ngai ede Mélodie ata ndenge eza kufi ya kisi ezangaki me topese meme honneur ndenge eza kufi atikala na kati ya mboka oyo te pardon papa. Merci. Donc message est commis déjà. Moi liloba par rapport à les circonstances ezala non mpasi na motema na ndenge Mélodie akei e totikala ye koyeba te ke non Mélodie azobela à 6 heures du matin na lamuki non baartiste moko te personnellement nga nayaki na information wana te mpo nga na Mélodie baosolola bien tobala kobengana mais du coup mwa moko nga mpe nabelaki tobala kobengana surte nayaki surpris na ntongo oyo na groupe oyo akoma sikoyo epa ya Popi moto azobeyanga na 6 heures du matin abenga telefone avec na vibreur na bino mais azobeyanga heure nga alamuka heure te na kati telefone ba 8 heures na lamuki na titre crédit na rappeler papa ozobeyanga na 6 heures yani ote melo akwei ngabiko quel melo zoloba na ngana ote Mélodie banja na gangi peti na banji kolela wana na bite na vanda pote banji kobenga bandeko ba expliquer nga Mélodie akufi matanga ezapo tina yo koma kota matanga mais eza pasi mingi biso ba artiste à quel sens que obeli besa information na baninga ta tout mais au moins ba obaza rapproche na ba yeba kono ozobela on est tenu bazo ba kono lisungi yala kité ata ku 10 000 oyo kosoma kisi yala kité mais ceux qui appellent ça qui information pas fotenga kosunga mutu nga kotia maboko na kati ya pate mutu na moto ozata mwa niva kini mwa koye tosunga moninga nga na komona information wana baninga musu baza vraiment surpris donc en vrai sens malade nezaki ya koboma bayebaki te oui bato bayebaki te nga nayebaki na nga te baninga musu mpo na bengi mpo bayebaki na bango mpe te baza vraiment surpris. Merci beaucoup. Merci le. Comme loi pe eloba te parfois pe aye amonaki akobika yango wana alobaki te nga baselo eloko moko mpona bato oyo boza dala na bainterprétation ya bino boyoki fa version no boyoki moto azali na ye na hôpital boyoki mpona balobi déjà donc bato bayebaki Mélodie badiama bato basepelaki na Mélodie badiama oyo bazotala biso en direct sur TikTok artiste na bino akufi
Donc, misumi na yo et ça la paix, bandeko mususu bien, pour pas parvenir pour surmonter la situation. Mélodie a se blessé qui bino. Mélodie a se blessé qui bino na bilo kazali ko sala. Azali star na bino préféré. Donc, awa tout ça na résidence. Place Mélodie azali ko vanda. Donc, mon population n'est pas en train de vraiment. Donc, azali moto bateau. Pour bateau niveau ba ego assister famille dans ces mélodies à se blesser qui ba. Donc, bateau bazo landa biso ba linga ki mélodie na ba œuvre azali ko sala. Ne peut pas qu'en monter maté, Bosunga. Tout à l'heure, tu as bien numéro à famille, si on peut contacter famille, on a moins logo, au Tindi, et que ça là, vraiment bien ma casse, vraiment bien. Donc, bandeko na ye bafandaki na ye na quartier oyo famille nyonso eyebaki Mélodie Mpoi badiamant donc c'est un peu ça quoi. Mama boni elekaki ndenge papa yandika pasi na pasi lobi wana na ntongo babelingaki mama Melo awa azokuka te na vitsonso nake hôpital alwandilaka etala moninga nabenga Melo azoreponda te akomika ekoma ba 15 heures docteur alobi fo kotia ye oxygène ntango batie Melo oxygène mpe mato ekei mongo azobimisa lisusu oxygène yango ezalaki poso oxygène ezalaki mpe melinga kozonga ezalaki abando kotongola yango abando kofinda natonga batiaki kolongola yango wana 21 heures balobikeki epema na ndako ntango na yo opema na ndako kakala mabondeli natalaka boye telefone esone na ba 4 heures omela chimii me na nsima ya kosala biso mpe liwezani na nsima ya liwa totikaka bandeko toye lisusu na oyo etali Fondation Madeleine. Fondation Madeleine alobi ke ye azosunga baorphelin nzambe alobi tobwaka na mabele ya malamu po ekobota ngo. Fondation Madeleine eza kosunga ba orphelin, eza kosunga ba orphelin, eza kosunga bato bazonyoka mpe bato apasi. Les fils kata $1, $2, $3. Nekaka nzambe ya kopambola yo oya osunga bana wana orphelin. Fondation Madeleine esami uta États-Unis nde siège nango eza awa na Kinshasa. Tutu akoyoka message oyo kokanga motema te. Lona na likolo mabanga te. Olona likolo banzube te. Mais lona na mabele ya kitoko pamba te nzambe pa kokanisa. Kongo toza na avenue Bangamelo numéro 7 na commune ya Lemba. Sunga orphelin na $1 na yo, na $2 na yo, na $3 na yo. Bongo soko tali okomona ba numéro na biso ya compte. Numéro ya compte eza na C, pe toza na Orange Money. Bible lobiboe, loboko oyo epesi ya mususu eyeba te. Que Dieu vous bénisse. Bino bato nyonso bozotala pe bozolanda biso. Merci. Les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, Molongania, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili oswi libala, sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswi libala, sina nguya na ye. ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuli oyekokela eva elekaki malamu libala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye libala
Papo Santo. République démocratique du Congo. Miss Loboutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Loboutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Non, quand la biloko so sont baya aya tokinte boy. Ah, tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange té. D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fois de tenir au tché papier mouchoir non style non, il pas habillé pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni Mwana mama kobuka te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Loboutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon mo kaka moko olemi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection. Ahmed azo soigné. Dr Ahmed azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Bato Miki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.